Ah oui. Et bah comment boni biso aussi na vie na biso. Donc si vous êtes kenda ba Canada accident bo salbe na 4 tonneaux pou. Oui. Bimi sain sauf. Vous comprenez? Et ça ba blom so vandi petam sous kato wa na ba maison merwana. Au senti pena que ozo lo ba makile zo bimi no monoko tali otima peka bo nzoto ya rupola. Ozo comprendre. Oh je te dis, ozo comprendre. Tokutana bangamsuto on peut pas venir ici to banda koloba nyonso tout. Tokutana bitumba o vanda kata ndaku na 2h du matin mutu pe aye o yebiye. O bundi na épée. Lobi na on a tongo pour quelle répétition boye a commencé à mettre zo kima. To yebi to tanga komote so za na nzambete. En tout cas biso surtout na carrière o ngala na sali na waunge so na gi na nzambete menazate. C'est belé na critiquer na fingité mingi ba bi pe o commenter mingi pe moi mo boulot ezala ma mbebele. Ah ouais. Mais na BCBG tout le monde a dit respect mais au moins divisé pour mieux régner aussi jalousie et puis bah des cas ezala moi ba tiraillement entre collègues. Album Titanic. Oui. So un album Titanic, tout ça là ba clip nios tout. Ah ouais. Même na clip à Libération Salamaki. Mais tant on a eu Golongwa. Ah ouais. Bah écarté clip là ngai. Ah, na ça là clip par il y a Libération mais en tout cas oui. C'est qui la samba. Tant wenga zo ici Joana. Oui. De fin papa nani Ben Yama bumta sedaki biswango pe ya sonam. Tout ça, il se condamne à répéter le narratif. Tout ça, travailler en alampé là. Tout ça, il y a un bango. Bah, vieux bayoki. Bah, vieux bayoki, enta. Où est raé? On s'aime bien. Et c'est. Il y a Emile. Abinzemboyo, pour 2011. Est-ce que tu es en année 96 donc on comprend 2011 et donc il faut 15 ans plus tard après la dislocation en même temps on a tiennement la Titanic la Benyango Libération. Mais n'habité ceux qui Hollanda qui paie émission et fait rigola na Top Congo alobi ba voix ba référence à voix neti ya ba likolo eza mingiye président JB et puis atanga ki so mutu moko je sais pas attends Manda chante bon on eza faire hein tant faire à sali à tangi na ye référence pour on eza opinion na ye tangu nga sumbi Mercedes 500 nanga ya na 98 wana kutu maison mère na ne keta potote. Ah ouais vous comprenez oui. Et ça dit que un jour na yayi kar ndeza la raban ba osala l'album na bango ya intervention rapide pour yebika tu vois c'est roi moi et quotidien guerre et quotidien bon na tu peux mikile car na pe bimi na beta na tour wana ba répé ba kota studio na ya na ra mari gara ya moi betika tour pour ba sentir que et donc sur l'année BCBG donc tamola na ba Benz et puis Benzini voilà vous comprenez donc dans le but tu là mais ce que le roi et tikala le roi neti na sala pe mission mo na le bara le dans la Benz 500 rapena na Benz 500 place banda o kapena ba guerre tout et banda au finga yité au lobika ke président o ira na 500 ngapena na 500 et le roi na nde e bima e lexa pena ke donc a manquer respect ba makambu jum sukudu na sala erreur na zo le calibosa la zamba. Ouais. Ba repérer ngai ba landanga na mabanga ti ba kota 20 même muta so donai d'abord to yeba ce qui yopé oyebaki madame Nicole Longondo. Mais oui, comment c'est o yazai bongo maman ya fait Océane ko atiki biso. Ouais ben bah tant aux agents moi na on musique avec CBG 4x4 comment oyeba ma Nicole té ma Nicole za maman la biso c'est une sœur donc
toyebaki petite sœur et puis na toyebaki grande sœur naye na château Johanna Maman Longondo nayebai grand na si grand frère naye nayebi te soki oncle naye bien grand frère naye ya mobali Longondo na bosani nde kombo naye ya prénom naye donc ça fait tellement mal parce que nani et ça qui à partir il y a tant tout ça l'album Titanic oui tant Jibazo le lanzembo ya nani il y a Burkina Faso Nicole Longondo Makuti Nairobi ba kolela Makuti yo sage yo kana donc Nika Izalaka ça fait mal. Ça fait mal surtout na moment ni jour karatam surtout tant les cambo yaki déjà tous les lycées gain pas Sicile na honte. Oui. Toujours le la Zulema pas pesa aussi la honte. Yo yo kasusu. Océane ça fait mal. Océane c'est notre fille à nous. Oui. Moi na biso ezalokola lelonga na kufeli présent Jiba obeta maborote a osekate. C'est ça. A ozala triste parce que abiki a kufeli nièce na yo bien neve na ye. Déjà lelo na kufeli nièce na ngai donc esengo ezate. Donc toujours vraiment na mawa. Les gens peuvent parler au nyos bazo loba na bango. Oui. Mais la minute Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pona tika biloko na nga pona confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Ela nyozo la saye kokoma. Poto kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya omonanga. Oh boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Liberté. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi Global Express
awa assurance alibela Pourquoi papa awa ezande nini awa? Awa ezali tozotinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret oyo ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza mpe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini ozongi maboko pambati kasi mpo na tiki yango na Global Express otindi natindi ko ndako toloba boye bazobenganga bazwi déjà vitesse oyo wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango Vous avez pas contact nango 25 Rue Léon Château Rouge chez Patrick Malwavengi et Ratakate Pal PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma kitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde oza na guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na 4 France. Salon Oyo Boya sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Wera na Grand Arena, batuno so ba sa suki ne awa. Batu bo uta ba par-ci par-là. Bo su sa mutute. Côté moza na bezo kutanite tant au fandi ba piona te a romela. Ba piona livre zo tanga. Ba pesio na makamunyo so si rendez-vous. Numéro ya ngwane bimi. Adresse ya ngwane bimi. Sankara de Kuta. Ba sala ka batu ndenge nini. Osco! Très heureux de vous avoir nombreux et connectés sur votre chaîne Image Pro de télévision. Grande et ma joie et légitime et ma fierté de recevoir sur ce plateau le président. Le président, pourquoi président? Président de Wenge Poussana Tovanda. Wenge Poussana Tovanda, Zabongo Orchestre, et émergera ou soit et servira parisien aussi diaspora congolaise, beaucoup plus communauté nyonso ya Afrique, awa na ville ya Paris. Toza awa na boss ou patron, il s'agit bien de Emile Elias Demingongo, à qui nous disons bonjour Nokolias. Bonjour Président Regen, MP4. Bonjour. Merci beaucoup. Alors Emile Elias, comme Ndegen Aoutiko annoncé awa, vraiment c'est une fierté pour nous de recevoir yo vraiment na plateau Nabiso, mais en dehors de tout ça, tout le monde qui vraiment tout banda émission oyo mukie na li solo nao atteint moi mukuse muziki au banda ki yango ndenge nini. Merci trop président Regen. Musique c'est ngala bien la musique ils en ont un don inné, c'est un don où moi-même tant nazokola j'ai quitté qui tant sous melia bandaka mon musicien. Moi boule nanga idée nanga et puis vision nanga zaki ming naza la docteur. Ah oui. Ouais, naza la docteur parce que j'ai fait la maths physique scientifique nangana landa lokolo ya défunt grand frère nanga monko Kufa paix son âme grand frère Richard Makwiza Kodilamon. Oui. Donc yende mutu a inspiré kinga koto wana mais en même temps maman nanga pe. Oui. L'église à Baroyemba.
Ah ouais. Zoyemba. Mais il y a tant nazokola, nazokolinga ka moko moi suki fona luka moi zazu, na ça un peu moins différent. Na batuni tout. Ah ouais. Et tant na zokende na neti ya mon ba interro ou bien examen ya chant. Oui. Passe à la télé, passe devant le tableau. Tant on yemba, na ba professeur, na ba maître. Bah, c'est pas mon nom. Ah ouais. Mon amour sans le savoir. Et si au fur et à mesure, allez. Quand tu es na sara bena de grands dérangeurs dans le quartier aux arabes so kiko sukula oui oroyo kangai so itam so na so brosser oroyo kangai et ya wilin sur ngaves abetela ngali solo donc tout nanga ti to ina papa na biso moko azaki capitaine lengalenga papa Ignace lengalenga azo yusanga mwana yo a déranger mais so azo yemba tulingaka yemba et puis to yebi qu'un jour a kusala mama minene et maman nanga et puis papa parce que papa n'est plus là maman est là biso to bana zandu bana ba wenza matete ba wenze ba gambela do ba mama wana nyosu ba commerçant nyosu donc biso ce que na zandu ya na ko pesaka mbote na ba mama nyosu ba bimaka tongo pona kikulukila bana surtout na ba wenze vraiment ngape mo na bino Emilia na pesi bino ka courage nzambe abatela bino ezaki na grand marché oui na telemi peka ka liboso mama papa pe basaki wana parce que papa ba koninga otika ngaite surtout neti yaki ba vacances alors on a tout le temps nazala ba jeko ki kosakana après on est à grande vacances doza trop ya kosakana te papa il était toujours là oui nazala toujours kaka pemena oui un jour il y a un vieillard qui est venu de nulle part azoyebisa papa mwana oyo akotambola mokili mobimba puis akoyeba na makasi donc akoyeba na pena muto mpenenga kenda na nzela akendela ki tout le monde et ceux qui ezalelo nazali donc c'est le destin d'abord c'est Dieu oui parce que ngai na ngai mingi nazala docteur parce que na vie qui vient ba docteur parce que na ba car ba na banda quoi bien ba ozo comprendre na ngai vie na ngai za la bien mais vie na pesa bien oui avec la musique. Vinayo eza bien Emilia Diaz avec la musique, mais au moins Wenge ndengo betili solo don wana eza ine obotama nango. Mais au moins au na Wenge ezaki déjà na structure moko evanda. Attaque chant même kolobate. Comment Emilia azwaki grâce ya kokota pe à s'imposer na Wenge? Ouais, merci Regan. Donc, grâce à Rokota Wenge, moi d'abord j'ai rêvé Wenge. C'était un songe comme ça. Naza Katia Bawera, JB, Baonyo Swana, surtout en auto. Wanandoto. Tant auto ça album na bango ya qui n'est bougé. Oui. Donc, mais na outil déjà pe na bokesa mike na betina. S'il vous plaît, lemba na betina pas comme les autres na lemba na betina tumba ki système na matete na betina formule chaka na betina la kango donc na tamboli pena na tambola yipena avant wana kutu na yati na kota na banda pena na beta pena vox day donc na saki pe chantre ouais vous comprenez et mbela penza mais bon nde to lo ba kaka kokako ne faut pas croire tant bande comme sous baso mais la peine zambe jalousie elle a raté tonini non nions tout pèse à la surtout bango kutu oh non yo ba nièce na yo tellement j'ai une voix grave voix nanga ils arapna puissante vous comprenez oh non yo ba nièce nous a trop neti banzema bata mokili bon nzambe yemoko ayebi et sali que un jour nazaki na pesipe ba maman ya pavillon 5 na biki Zandu et Bachanja mon konzamboka commission sous Kito comme Makasi pavillon 5 a eu place au Tekara bijou pont à la TKP bijou pavillon 5 donc on a pesi ba maman tout ya ba gambela ya le grand marché au ba Tekara bijou ba papa ba onyo so en tout cas on a pesi ba ombote parce que nous avons na ba ouais vous comprenez to aki siko na master moko avant na bandal ngai singa na okende Wenge ya tika Wenge yo kende Wenge oyemba na toilette
ba o mbiso na toilette na ngana okende wingi un jour pe na bandi ba démarche na ngai première démarche na ngai na kenda na kutana na Mutalboso camarade ya Ranson défunt parce qu'il n'est plus là Wasenga Kimpuni oui tant kutana Wasenga Kimpuni mais yobi kati camarade mokonzi moi ba orgueil bablo moi ndo wana na zongi on est kozonga omoni na bizaki onini ngabi calme-toi mais il y avait un ami il est toujours là Percy Tumba je le salue Percy Zaki moi na bandal mais ba tante na ba ovanda na salongo pembeni na grande sœur ngai El Bosso grande sœur Denise je la salue aussi nanga bon tellement ba nièce ba neveu noko aïsina noko banga te ngala on même pas ici je comprends oui si salipé que non un jour ba jibe ba jusqu'au voyage ya Kala Ibwingi tant sali que oh no manda longwe atika na mikili balinga ibalia ye ba makambebele bele ndé kaka ba soupçon ebimaka ta ndé kaka une rumeur na ba pour parler ba robima bimana un temps massa na pas meminga na esbai pa jibe mpiana te wana na esbai te na mbenziki donc na route mbenziki un temps akepe jibe wa uta mikili on va salir album Kala Ibwingi parce qu'il na Rojani ba Merando Rojani c'est les cousins à Yahweh Ranson to comme peut on a oh yo voilà Rojani jibe kuta ba rolo atai elle était un peu timide ouais yo betana de marche na tambuli donc la ngana mbati l'autre la chemise na taki ya tala pina pepele bon anda koemba naimba près de toi il y a 15 moments il y a de fin qui qu'est terminé puis à son âme près de toi na comme na kabomoi otea mapata ekoli mwana lundenda bolingola katia mitemetikali lokola elili monene ngo na lotio na ndoto yo ton bétion pour jibala ninga pétio yo pétio premier jour quand ne tout na kendaki aucun mikil kaka na premier jour wow. En tout cas il m'avait encore donné la force au Nalobaka lui c'est un mentor président JB donc kokota wenge ezaki lokwa nde makambo esala malelo te wenge musique a BCBG 4x4 ti kokota yango ezaki penda to nde tolobaka ntsaka te il faut oyeba nano et puis osana bagage osa peu propre vous comprenez donc des bon chic bon genre et puis oyeba pe kokoma oyeba pe kotanga donc ongeza lokwa lelo te ba mission belé na critiquer te na fingite mingi ba pe kokoma te mingi pe moi mobulu eza na makambo belé mais nzamba salaki na koti wenge ta na koti c'est yaki te première fois bo mbala moko te na vandaki au moins un mois na kenda ndaku na yaka et pas JB camarades un peu difficile donc il faut pena nzembo ya Kala Ibwingi on maîtrise bien parce que donc yo ozo remplacer le roi ndeko yo auto manda chante et koloba déjà ba camarade na ba moi difficile plus particulièrement Isaki Ranson pena Ranson parce que tant au jube a bombinga nanu a yipsika ba massa na ke na zumi c'est mon beau mais bon mona et c'est sûr 2 semaines après oui, Rafara ya omonanga et pas JB. Si na travailler on a un temps. Na monaka yena lempela ba koti. Lenda tu vois. Tanga koti wana désolé, je vous en prie. Tanga koti wana na imbi na monanga et puis que oui la bisinga aisa à lempela. Aisa lempela Lenda, en voie de développement,
En voie de développement. En voie de développement. Mais ça m'a donné la force, ça m'a donné la rage. Ah ouais. Moi, comme Kiti Sanga, et oui, que non. Au charbon, aller travailler. Donc, il faut pénadon à la convaincre Maloba. Vous comprenez? Tu n'as pas qu'à tu es sali, je n'ai pas test nanga. Na si sur le lot, mokile landi. Et où rappelle ça une force. Oui. C'est qui n'a travaillé. Donc n'a travaillé les sous. Sautali le long na parcours nanga banzembe belé pe na salle de preuve mingi. C'est ya banzembe wa ranson. Et que je le remercie na courageux à Pessengai et ça qui était que tam support qui tsanga mais il m'a donné donc c'est comme si nzamba tsaki kati na maloba na peut pesanga force parce que tant on ya wingé il faut ébaquer complexe là au moment le l'autre comment ya poto to ke pe gishasa mais ba série wana po ba uta pe mikili talaka ngana kenana mikili mais so taliban mais le roi ba bimi na kati ya maki ma danser autant la terre aux autres makambuna qui wenge. Ah ouais. Vous comprenez? Mais Dieu a fait que Nakota na question na président JB azalwa parapluie et puis mentor nangai na wenge musique avec CBG 4x4. Ouais. Merci beaucoup Emile alias Demingongo. Mais au moins na lisolo oyo beti yo oza parmi ba rares musiciens oyo obeta na wenge BCBG 4x4 Obeti na wenge BCBG tout terrain ou soit dirigé par BCBG aussi Obeti na wenge maison mère Yangia Mamakanda Weranson. Est-ce que au c'est la biso différence il y a 3 wenge wana différence à 3 wenge zananu wenge musique BCBG 4x4 c'était l'amour du prochain. Ça c'est un. L'amour du prochain, travail, oui, le respect. Oui. Vous comprenez? Donc, Bolingo Zaginan. Parce que, si on a une musique à BCBG 4x4, on a un net album Kala Ibwingi. Oui. Hein? T'as l'album Kala Ibwingi. Au moins, Bango, JB na pantalon, il y a Yoshia Babar, oui, pantalon, Yoshia Babar, on y a tout. Ah, tout le monde est au monde à Versailles. Bis tout photos à l'ango. Vous comprenez? Oui. C'est qui dit qu'on va minimiser tout. Tout le temps, so zangi ba comme au sekayo parce que ça n'a pas été. Oui. Kune yaki suis barossa la tout aux zango. Ah oui. Vous comprenez? Et ça qui déjà collecte bolingo. Zango on est bala ma passe c'est l'amour. Oui. Vous comprenez? Bolingo yalaki le respect et puis travail. Après la dislocation donc on se retrouve na wenge BCBG à JB Pianaye moko. Après la dislocation c'était quoi? Après la dislocation ils allaient qui le leadership oya wenge tu wera tu JB par comment rouler la sikoyo nani rotombo la pinda et bende wana ya wenge je comprends. Ouais. Et ça les sikoyo OK. Avant wenge il y avait tout un groupe. Il y a qui leader moral laki. Président laki, président JB Piana. Oh bah massa n'est pas encore respecté. On a vu qu'il y avait du respect, il y avait de l'amour. Amour du prochain. Fondateur d'idée Massela. Mais ce temps sous toqué voyage moko bien bah présenter bilo rolia. Bisonios tout photos là président JB atia loboko. Et après bango baé. Mais les lots so sali constat au moment qu'il n'y a plus l'amour. Vous comprenez? Oui. Et il manque de respect. Bah, belé, au senti que c'est vraiment du changement. Tant que tu es na Wenge BCBG, président JB a maintenant moqué esprit Oyo. Tout ça, on a Wenge musique BCBG 4x4. Oui. Donc il y avait l'amour aussi, l'amour du prochain. Il y avait bon, le respect. Tiens, non, respect, oui. Mais l'amour du prochain, ça qui penda c'était pourquoi? Parce que et comme le système il y a divisé pour mieux régner. Mais tout à comme on a ah oui là, azana confiance pas président JB. Na BCBG te suis.
respect alaki et puis diviser premier réunion. Vous comprenez? Oui. Mututu awela kozala pire président. Vous comprenez? Oh, tant que nous avons la kozala trop pris président au remis songi Mouchard. Et puis na ba massa tam sou po boke bo voyage tam sou kozwana yo, ça commence à déranger aussi. Ah ouais. Donc jalousie. Oui. Jalousie. Vous comprenez? Oui. Tibiso le lopé, ti tolongwa, babi CBG, c'était plus tant aux a émergé et que batupe balingio aux opé ça. Par contre que koselo ba makambo. Par contre d'après t'as écouté au monde il kamano lo baki. Yeah, abako oyebité yo sans arrière penser parce que ngai na vie nanga ceux qui déjà naza bien na musala. Grade au chef de l'orchestre, au chef de répétition. Et le balanga pena absolument rien. Mais tellement nazana orawana même na ba vie nanga scolaire ou bien université ou bien humanité nazaki bidel, nazaki chef de classe. Et donc parce que au moins chose ça le roi en soi. En soi ouais. En tout cas ego bimarara. To lobela kutu pour point non vraiment pesali. Vous comprenez? Soza leader au kozala kaka. Leader. Pourquoi? Parce que naki très combattu. Combat wana même na wenge musique à BCBG 4x4 et bah au Vandikabo au gars 20 na lingiodi. Il faut au lugabo créer et comme il est si tant il y a album fait de l'amour c'était prévu que naïati. Parce que tu as un voyage au Congo Brazzaville tant que tu commis vient à biso et donc mon partage de l'on fallait pas y trop ça vient à biso à quinoa congolais mais avant 2000 na Congo Brazzaville après vient en appena ya oni Britannique attends mon biso que bon pe la moi la de bonhomme be mais il y a moi la ngufu na matete ba petit na biso na zo bino comme outi siko na bi que bo anza la boya na to Tobeta moi tout. Oui. Faut tu te sala qui est perrer na biso. Bo informa quitté. Tu informa quitté et puis tu vas là, il fait tout l'emplacement, ba installer biso, soit tu une des chambres na biso après tu robima na biso. Mais nous on a fait ça comme ça sans autorisation. Sans autorisation, ba vie ba CPLAIT. Mon personne na zo biso le respect na ba maramo nyosu boza na mona ngo. Oui. Vous comprenez? Oui. Intesel siko ke ba vie ba li alino. Na nikamwana. Paix à son âme, maman Monique Kambala, il n'est plus là. J'ai des larmes aux yeux. C'est vraiment une maman oyo. Akena omona, comment il peut la série? Naki omona maman Monique, maman colonel Kambala, moi c'est papa Joseph Kambala et puis Bananae, Joseph, Babi, Jolie, Bijou, Icho, na Pierrot, Don Baza, Banoyo. Famille wana ya famille Kambala ba pesenga bana na bango netina na zana ba mpo ba utaki Égypte donc ba yesukoyo ba mais comme na on va na lemba non tu que luka garçon na beta na wenge toni to zarazara na et cette maman na zo rapé galère ya ndaku ba seri moko mo contre te côté et kotaki a hébergeanga yi na ndaku na ye pendant moi ba une année. Na bana donc ngai na sola na président président Mobutu na téléphone grâce à maman Monique Kambala et puis sa famille et puis papa Kambala maman Kambala paix à son âme donc moni soza bien na mokili nzambe ako tikaote la maman na sululi na maman Monique abinanga na osola na jibe ngai baba maman Nzuze Mbombo ba général Babia pe à son âme na mona ba doma bato minene na biso to mona bango déjà ya tongo un temps akia bengi jibabi mona na route yo ningi bina mona tika la banini jibe akia convaincre parce que bolingo na complicité ou na jibe ba kana na wonge musique BCBG 4 fois OK rotonga na ne pas nani oui vous comprenez. Ok, quand on n'a pas un ani, même à ta Blaise, Adolphe, Makaba, Didier, ok, on n'a pas un ani. Bolingo ne zalaki. Maintenant, t'occuper voyage voilà, ti naninge sali. Ya on to loba,
na BCBG. Na BCBG, tout le monde a qui respect, mais au moins divisé pour mieux régner, aussi jalousie. Jalousie, et puis des cas ils allaient. Moi tiraillement entre collègues, mais moi respect Zalaki. Mais moi, je suis tombé en hypocrisie. Il faut hypocrisie. Ouais. Hypocrisie qui tellement. Et ça a bien été noté. Hein? Et ça le très bien. Et ça très bien. Et ça très bien. Hypocrisie. Ouais. Bon, troisième. Dans la maison mère. Maison mère, moi je n'ai pas vraiment voulu venir à maison mère parce que déjà na présent où il y a tout ça qui pena malgré koyemba parce que ouais problème na ye a rosa na rankini na yo boye mais tant aibike na musala ala posa nzembo na yezala aluka toujours bato ya makasi oui vous comprenez aluka toujours nzembo na ye excellence aluka toujours excellence donc na maison mère tokolo ba excellence non yoana na wera ye non wana na wera merci. Tango na beti BCBG na longwe ti tango na ko beta skoyo to yo beta concert ya Zénith de Paris. Oui. Exploit na si mokilebi c'est que Meli a fait na concert wana. Oui. Wer si ko ba ye il faut ba beta Bercy. Oui. Wana kutu na Kinshasa son ngala kenena pour na sala ki album na nga Constat. Oui. Premier album na ngai. Oui. Tango na longwe BCBG. Nani na keisiko na bako sa ba démarche fo na sala clip ba blo mo ande wana comme na garde non le monde Massamba Kinwani petit frère ya Didi Kinwani et puis na Massamo Roger Songo je les salue na saluer ba on sous place aller Emilia au salut album bien mais na minute yo so ça ka obligé faut ça le caisse mais nzela na ju déjà wana o so te bisi lo mo ngabisi lo ni bonu eza o te so maison mère talaka o raso ya robeta Bercy papa et o sala biso bien na ngongo na ona makambo sa ina Zénith to na posa o répéter les sons na Bercy avec o raso kuna déjà moi baba kamboza ke belé na préféré na continuer chemin na préféré na continuer chemin on est bon pesa ce numéro je peux numéro na pesi ba na kena pe maramuna pourquoi no kara téléphone OK bamba solo déjà vina vie Didi Kinwan vie Didi en tout cas Emilia c'est un bon à ça la force ya na wenge musique à maison mère au mon avis, il ne faut pas dire jamais. Oui. Qui vient à l'objet ngabi bongo ba salaire ba nini non via avec papa mais a été quand tu m'enveloppe na moro a pesingai après a ben peura non il faut oser Emilia tala Emilia boy moi ndeka ezalaka ezaki passé pourquoi parce que maison mère ezaki déjà OK c'est oyo biso tolongwa ki tant tolongwa to ke BCBG on avait l'ossature ya wenge musique à BCBG 4x4 donc to kena 17 bon batika la 4 donc Wera Didier nani batika 5 Chris Mabanga Ali Mbonda Adolphe Sototier na Ferré 6 biso na ba danseuse biso tout PCBG déjà Emilia déjà ba tout peu ba membre pe ba comment au bout de ya ça ni na ba mise ba ko disika rien fitol donc et ça la bien teniama boy hein et là on a bête la rawira encore ma beaucoup pourquoi parce que c'est un grand visionnaire tant ça ma naé a Joaquina et loko ya ikeno aibe que Emilia azapi na fanatique naé oui tant oya et ça la 1 plus je comprends donc atala quitté que oui ba bloko wana nyosu après tant on a koti ndena ko moya vivre skoyo moi ba kanai moi ba bloko belé mais le respect ezalaité maison mère manque de respect donc et puis au sentir que parce que
papa tant aux ans à Katiandaku ceux qui au botiba en oignon sous et qui moi n'attend sous ya suka azo manqué bano aliboso bien bao bazali boso nae c'est que wuchi pas nan suka zo azana facilité ya ko manquer respect c'est que ça vient de toi parce que su ngande na na groupe na ngai ou nge pusanto vanda su na moni mutu moko boye po me kausani ni en tout cas na télémac en soit les devant mais en tout cas la maison mère ouais, je subis des humiliations, mais na talaki biloko na nyosute, na talaki vision na la lagi nango, et puis on a fait double zénith avec Ransom. On a fait tout ça les blocs belé, tout ça les pena blocs belé oyo naza très reconnaissant. Na rota la rama bete fona tala malamu parce que et ça la ripe un plus la vie nanga lelo, yomo rolobi ngo tout ça mi balé. Burkina Faso et Emilie Alias Burkina Faso Nassima Ngali Bosso le seul chanteur oyo donc avec l'histoire donc naza fier et je rends grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu. Emilie Alias yangwana na mukuse ceux qui toko répéter dengolobi na wenge 4x4 ezala qui vraiment amour du prochain, respect et travail. Toye na wenge BCBG respect zalaki mais sauf que divisé pour bien régner, aussi jalousie, voire même hypocrisie. Mais na wenge maison mère, au tcheka point manquant, manque de respect. Manque de respect. Mais sauf que Emilie Alias Nengo beti li solo na ya okota na wenge. Na yebi ke tozo poussa na biso. Mais kokota na ope na wenge, ezaki pe poids ya mama Pauline Nzongo te. Désolé. C'est le temps là d'Emilia. Ah ouais. C'est le temps là papa omoni biso nga na lobango na betaka tolo naza Emilia qui partout par dérogation ti je comprends am subazuyo pour mutu moko boy ayebena mutu tel ti le temps là d'Emilia je comprends temps là na ngai et puis na temps et puis le destin c'est Dieu. Rien à voir avec ma défaite belle-mère. Merci. Non. Mais au-delà de tout, on a Isaïka point, tout le monde abordé parce que parole Isaïki et ko joue même en cas parce que Isaïki Mutupe Abadou dans milieu de Château Rouge, c'est une maman qui a vraiment aidé beaucoup de personnes. Au pays vraiment Isaïki n'a moins influence. Vous comprenez? Rolo baté ko non ni mais Coco tananga na groupe, elle est pour rien du tout. Elle est pour rien du tout. Donc elle était pour rien du tout. Mais au moins Emilie Alias, tant que carrière wana nyonso. Et ça l'indenge te ki masolo o beti. Mais na carrière na yo, hormis album oyo moko betaki tant longwa ki BCBG. O monaki na wenge BCBG o charanzembo moko Libération. Et puis na maison mère oche effet placebo. Mais c'est comme si moi na loko la Libération atikalaka loko la orphelin et puis déjà na bateau bazolanda biso soki oko brosser biso ka succinctement moi yango comme ça to betano lisolo lango balo bakutu na linga kiona moyaka pomotino tolingani espèce solo folie ya bolingo tango ekobanda kangonga ekobeta te tokomi kolingana malembe na bolingo ekoti motema milema na milema Charles Kapuya bonio saliboye babo oyebi eloko yo na ba fête nyonso ngala kendaka franchement Emilie Alias ebetaka et DJ soka sali malinité ya kokata to kolongola nzembo yo azwaka ou akutana nae ba problème na fête mais ebisa biso pourquoi donc to ko benga orphelin te mais déjà ezana clip te déjà yo moko c'est comme si olinga ko porter yango te beti la biso non lisolo nzembo. Ouais, merci à toi Regan. Moni to salara déjà l'album Titanic. Oui. So tan album Titanic to salara clip nios tout. Ah ouais. Même na clip à Libération salamaki mais tant on a eu kolongwa. Ah ouais. Bah écarter clip na ngai. Na salara clip par il y a Libération mais en tout cas bah doiso senganga trop.
Ah ouais? Et Nassir avec Fire Basket. Donc d'ici là, il faut ça la clip nango parce que les gens aiment beaucoup cette chanson. Oui. Bah comme là, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, ils aussi na ressuscité en donc non salam. Oh salango, est-ce que tokozwa ata mwa lisolo ya nzembo wana eza nzembo oyo osombaki eza nzembo oyo okomposaki aussi travail nango na studio parce que olobi amour respect ezalaki pe travail nango ezalaki ndenge nini enregistrement nango esalema ndenge pourquoi le titre Libération. Libération nzembo yo tant ça avant la dislocation à Wenge. Tu as une samba pour la samba. Il y a la samba pour la samba. Tant maison mère azui a comment répéter qu'on a. C'est la samba. Tant Wenga soit ici Joanna. Oui. De fin papa nani Ben Yama Bomuta Sedagi Bisongo. Paix à son âme. Tout ça ici qu'on dégage répéter banarati. Tout ça travail on a lampé là. Tout ça yembango. Ba vie ba yoki. Ba vie ba yoki enta. Où est Raé? On s'aime bien. Et c'est Emilia. Abinzembo yo pour 2011. Moi ce que tu es na ba année 96 donc. On comprend 2011. Et donc il faut 15 ans plus tard. Après la dislocation, en même temps, on a Tienzemo, la Titanic, la Binyango, Libération. Donc, je me suis libéré, et Lokoyo, et là qui, il fallait, et c'est la 2011, pour Bima. Vous comprenez? Mais, Libération, il y a un roi donc, titre, voilà, parce que, ils ont mérité le roi là. Mais, et puis j'ai travaillé avec un ami. Emando Profeta je l'ai sali na beta na formule Chaka c'est lui vraiment qui a écrit cette chanson. Pour moi c'est vraiment quelqu'un oyo na lobanzambe sora sungi et que un jour là me mappé quelques bateaux ces garçons ceux qui nzamba sungi a battelé tikika na mokili en tout cas na osala cadeau c'est vraiment un ami au apporta qui na carrière nanga surtout na wenge musique ABCBG na carrière nanga wenge il est pour quelque chose c'est vraiment un ami oyo na loba nzamba a pesaye donc ce tout ça la pena plaisir pour Alonga Pemboka. Ah merci beaucoup vraiment Emilia Alias vraiment biso to yebaki vraiment ba masolo oté même batu bazolanda biso nanda ko je crois que bazu vraiment vraie version il y a titre wana Libération mais au moins na effet placebo pour que batu ba comprendre il faut qu'on a ça là ate goza amabe mais il faut na ça la net yansoni parce que place wana yo yaka na lingi vraiment o yakaka. Vas-y. Vas-y. Amour na sali yo nini poyo tikanga pe pasina nga pe sourire roboto linga pe mawa ya kozanga eloko motema elinga à 100%. Jean-William Banasali nini poyo tikanga ye pasina nga pe sourire roboto linga Pema waya kozangelo komotema elinga à 100%. Soki nazalaki na mbongo mena somba bolingo na yo ata na venteuse en chair awako bolingo combien tayekamasa na bamillion na batitre académique ngarigene nazwaki mbongo te ya kofuta nanga kelasi ya minene nani alinga ngai mawa Jean-William ya miraya unu Likongana motema Jean-William Chubingaye Motoyoli. Ok. Merci vraiment Emilia Alias Bisoko Emba yo yebikara ya Massima. On débrouillait bien. Ah merci vraiment. Parce que au moins place wana pour na yoka vraiment Alias. Soko banda ki wana
olingako ya wana te ndenga moko na monaki nasala vraiment pont wana lisolo ya nzembo oyo ezalaki d'abord ndenge nini effet placebo je salue mon petit leki ya ba neve na ngai Tosha Katalai apesa pe Kofi apesa Kofi banzembe bima pe ba meilleure chanson c'est vraiment quelqu'un à pesa banzembe belé Tosha Katalai c'est vraiment leki na ngai ya mon thème donc placebo ya nango ye tant leki a pesingango en tout cas et puis na kanga loba moko vieux ramboyer bisaye alobi petit OK pesa abi meilleure chanson dans laquelle elle est selon Kofi Olomide c'était effet placebo et puis le titre déjà effet placebo. OK kokotati kati ya ba docteur ba scientifique donc effet placebo en tout cas et puis c'est bon c'est vraiment une chanson que les gens aiment beaucoup et puis même na moi na Jean il y a ba jour surtout écouter un tonton tu sais que tu as fait une très belle chanson à mon papa. Ouais. En tout cas, Nazaki flatté que moi na reconnaître que na salé la papa na nzembo malam. Donc c'est ça. Merci, mais au moins Emile Alias, au moins il banzembo onde to petit li solo ou ma solo nango boé. Mais vous remarquez yo moko personnellement, c'est comme si ba timbre vocal na yo et marquable batu plus que banzembo na yo. Na évité ozalaki na machine no banda osala na niveau ya ba timbre vocal. Timbre vocal déjà caché na yo oza mongongo nzamba pesinga et donc chacun a sa façon de faire les choses. Ngana barozo prend temps et puis quand on a osala lelo na osala ngo po e beta. Donc na ko tapé na katia ya bolo moninde ba caméra yali nazali bandate nazaba na katia bolo wana place bazozo ngai donc ngana équipe na ki tant nazo bete loko nanga nazo beta ngo po et que nous panzité et Dieu merci dans ma carrière Wingé musique avec CBG 4x4 na Wingé BCBG na maison mère en tout cas non, je suis pas là pour me mesurer taille nanga mais mon kilé que Emilia c'est vraiment aratati. Oui, ou on a vraiment battu bandeko o bazolanda biso baebi mais ils a vraiment réel plaisir une fois de plus président Emilia Royambayo et puis il y a reçoit exclusivité en masolo o ya boye mais na habité ceux qui Holanda qui paie émission ya faire rigola na Top Congo alobi ba voix ba référence à voix neti ya ba likolo eza mingiye président JB et puis attends qui so mutu moko je sais pas attends Manda chante bon on a fait tant faire à sali à tangi na référence pour on a opinion na on peut pas trop refuser soit tangi na manda on a fait OK on a fait toboyeda mais le roi tu banda obeta ba masolo ya ba orchestre kolanda yo pe pa baninga misusu olobi o connaîtra 12 ou babengara eloko moko boye et soyo mingi na carrière nao na maison mère est-ce que ezalaka te po toyoki pe lisolo wana tozo extraire yango pe kaka na émission ya fere parce que abetayi lisolo ya parcours na ye alors bozalaki ba collègue na wenge 4x4 après boye koma liso ba collègue na wenge maison mère mais en fait balobi fere muto alobi na président werake Emilia ndenga zoya boye o akomi kotambola na Mercedes oyo ngana otambola nango du coup il faut plus kotambola nango et yo tango ye maison mère oyepe kaka na même Mercedes est-ce que ezalaki yeloko wana te déjà batiela ki ontima dès le début et pour oya reconnaître o connaîtra na maison mère non bon au moni tango nga sumbi Mercedes 500 nanga ya na 98 wana kutu maison mère na neketa potote vous comprenez et ça dit que un jour na yaki kaka nde ezalaka bango baosala album na bango ya intervention rapide pour yebika tu vois c'est quoi déjà moi et quotidien guerre et quotidien bon
na uti pe mikile car na pe bimi na beta na tour wana ba répé ba kota studio na ya na ga mari ga ya moi obetika tour pour ba sentir que donc sur l'andi BCBG do tamola na ba Benz et puis Benzini voilà tu comprends donc dans le but là mais ce que le roi etikala le roi neti na sala pe mission moko na lobaka oui dans la Benz 500 rapina na Benz 500 place banda do o kapina ba guerre tout et banda au finga gité o lobika ke président oui na 500 ngapena na 500 et le roi na nde e bima e lexa pena ke donc a manqué respect ba makambu zum sukudu na sala erreur na zo le caliboso la zamba ouais ba repérer ngai ba landanga na mabanga ti ba kota 20 même muta souvent ezaki policier mobo na mabanga pena donc Dieu merci donc zamba ka bolingo que voiture ezaki vitre panzana gite to le moroté mais bon et ça nango matériel nga côté matériel j'aime pas trop parler parce que papa ils ont à mokili autorotika rango ata le to na ba 50 da kuto pesa par exemple reine Elisabeth ouais vous comprenez oui boni a ba pays à diriger mais le loi qui est ça memi ata ba bag na diamant non donc matériel ça me dit absolument rien donc les bible le bara vanité des vanités donc les lots c'est vraiment déplorable ya rotala surtout ba génération oye donc bazo tekara ba simbi makila pourquoi pour la gloire moko éphémère ya moni biso lelo ba na wana tamso sombi ba karoti wenge et il croyait que tamso tukenda pinda ko kuta na ba mami wa to koti na sa mai donc ko kuta na ba diabulu blo mo ndengwana OK c'était pas ça c'était le travail et puis blo on a tout ba sero na pe poto zale ki le roi poto le loté le poto ba doiso kaba pena très difficilement mais ba sero na la yo ye pena bo papa ozo ngata mususu yo moko tam susu atana 50 kg ya nini ya ba bijou au calibre bilamba mais les lots ont qu'il est changé tant changé et puis banango mingi ba un esprit donc qui est une politesse qui s'est belé makambe belé musique et ça le roi tout autre métier vous comprenez les lots même na bino ba chroniqueur bino ba journaliste oui et belé tala kamboele kanamboka na biso. Tu t'imagines que yo, ce journaliste, mboka na biso zo bunala Rwanda, mais un journaliste ayi na ikaka pour défendre le Rwanda. Mais ebi ki bande koné bazo kufa bazo violer bazo sa ni. Pourquoi? Parce que balingi via facilité. Nous on a travaillé, on a bossé, ngai na sa parfaite. Mais na bomi mutute, na simbi makilate, na keko luka mutu moko te simandako. Olo na zo zo le pe na zo zo, nzamba pe singai. Et nazo lia on kimia ni surtout mais autant la batouana au lobby les locaux bazo kindo so mi kamno so ga ndenge ni baza heureux. Moi je suis très heureux avec le PKG. Mais au moins Emile Elias et sa phrase moko na habité logo lobby déjà ba mo ba hypocrisie et tout et sa phrase moko ba musicien ebele balinga ko aborder te ou ba ça ela ngo hypocrisie c'est-à-dire kisi yo oko confirmer biso lelo musique na musique kisi ezali oui, ezali. Qui c'est elle? Parce que biso nyos tout oyo, ba ya pe ko proposer biso ba makamuti. Vous comprenez? Ba proposer pe mon yo non za wana. So kaka na. Ba to na nyos so mona na ba simba. Et donc au l'équipe, mais il faut. Na ibi kutu na otanga komboteza na jeune ba jeune so pe par rapport au temps quand tu na maison mère. Il a banga nae. Oh, kaza il est beau, il a une très belle voix. Ça m'a ramené souke. Arosa la pena qui makamo pene vanda. Ya banga nae. Te na bangi nzambe. Na bangi binote. Na bangi nzambe. Et puis parce que au moins déjà net ce côté na bino kuna à l'époque ils avaient pe na bato wando benga bango déjà na ba kombo kombo moko un peu lié 12 malin, Chetani et tout. Bon, on est aquí na WhatsApp na commentaire mingi mais nga na woni matin na ke place ngo wa benga autant so Lucifer na boya ngo. Vous comprenez? Na boya ngo mais ba tum soupe ba na ba kombo na bango tam susu ba place ba ke ba bi yo fo tam na kombo wana.
tout le monde appelle le moi ba coiffure moi ba mabilo rebeleti est-ce que éviter que babilo musupe babina yo moni tatouage joana il faut tiango parce que ozo représenter biso moni coiffutel na au moni Ronaldo oh ya non fils de Lima oh ya Suki nini et ça qui recommandation il y a une photo keba même na bana na biso même na ba fanatique belé oh lelo que mutu moko boye na moi idéologie moko bobino hollandais est-ce que bo hollandango est-ce que bo yebi pourquoi pourquoi batindia za la nengwana batindia za la nengwana je comprends ya ka concept zo pesa to boy mutu te alinga mutu to boy mutu te sanini biso wenge to yika na ba style ba bilamba je comprends Pentagone, tu es na bana mindele, tu es na ba makambo ya ki bonchi bonchar. Et lelo na lo barango, wenge ezako incarner l'histoire, wenge un état d'esprit, une institution et puis idéologie. Oh lelo batu tout. Bazolanda. Que jeune nous alla bien, jeune à la propre, jeune Morata, Pia qui ali mais palentam suna ma campagne. Au beti pe mutu 1500 pour foutiam. Mais car à danser Mozano alara mingite mais karwane obemelo masolo ndako anta madwazo tala yo pesa makambo mais lelo beaucoup de jeunes croyant biso na idéologie o wenge pesa ki ke non oyo ba diabolo ngape fona ke kulukaka na kuma lo kwa bango OK na musiko na ndenge ya koboma batu OK na ndenge ya kobebisa ba via batu vous comprenez OK biso c'était pas ça biso c'était wenge où il y a qui na esprit na ngomoko o eza pena ki non esprit ya bien donc batanga balingi makam na bango et puis biso zaki trop na bana ba mikonzi vous comprenez ba ministre ba au moins qui député lelo il y a Solanien biso na koya biso au moins ba sera ba commissaire du peuple yo mo la bango neti le mo la ba mouvancier on va parler pour Bokika Bamala ou bien nani oyo Gijou Maela ou bien oga bon Emilia yaranan oyebo ofungoli coffre do talambo on saki ba carton ba soso ba ozo comprendre wenge yagi ndengwana mais lelo tout le monde a ba jeune et belé comme dans ma franc-maçon et puis bah au bon matin ils font des choses comme ça pourquoi pour ça on est éphémère et là où ça là les éphémère ti biso tam sous toujours garder va voir ti tam sous toujours garder où tous aller parce que je suis pas parfait mais ils ont marambo ya pena que non on a simbaté non ça là t'es pas papa maman ba ici na honte. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Emile Alias, le patron du groupe Wenge Poussana Tovanda. Et cette fois-ci, nous allons maintenant aborder ces sujets. Oyo, Batou, vraiment, Bayokaka, Bamonaka, Awana Paris, mais au moins, tout solo lanaï, parce que tu routes na Wenge BCBG, 4x4, Wenge BCBG. Il y a Papa Chéri, après Toye Penda na Wenge, Maison Mère. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons aussi aborder ces sujets, ya Wenge Poussana Tovanda. Dikambo ya Wenge Poussana Tovanda. E utaki wapi kanisi wana e bandaki ndenge nini? Ouais, Wenge Poussana Tovanda. Kombo ya Poussana Tovanda na zone en Afrique du Sud. Tovanda ikana ba master par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Ya otala ke non. Ezana batu ebele. Tala lelo otala ba ministre moroboy. Ba comment tu vas payer sur responsabilité? Bon, yo to payer sur ton anzela. Quand tu as par exemple 50 millions de pesos, mais au Kamati 45 millions, au Ibi, au salaire, au salaire, 5 millions. Vous comprenez? Autant là papa musupena mi supena ils ont mon sous-souté mais ningia za la kakawana autant la biso le to apena bana to na bana bazapi ba licencié en droit économique to na bana partout so taliban na biso kutu tant to kenara les cambo tant to beti concert à réconciliation na 2022 to singisa bana biso nyostu so taliban bana biso tuni ba poste na ba on ba misala obi pena que waouh ça va bravo vous comprenez mais bana wana ba pena poste misalade bobino ba vie obozo salate le moroté vision mon konzambo ka bolimbo ba fo ngo pour kaka bo faire échouer na vision na ye na ndinga sana na mandat na ye vous comprenez donc ce que tu veux dire moi
pas poussana biso beto vanda donc pas là et qui phrase moko pena sama poussana to vanda ko ba bengani yote oui poussana karate et quoi tant to koti bisi ou bien to koti na taxi pousse-toi est-ce que place au mobimba na tam sous place ya kana sima tam sous na voiture do faut vana yo moko non poussana to vanda donc donner la chance à tout le monde bape sape chance na baba na o la biso basope ba misala bape sape ba chance biso tout topé ça ba chance yango et yaki phrase moko ezaki pena momoko makasi phrase moko makasi na lunga oyo ezali fona zongo poussana to vanda donc tant pena yé na poto et nazaki déjà na poto ezana master na opesa mbote ezana ndeko na biso na beaucoup tampongo on a déjà nino yo ba mboshi baso beta déjà na tapis rouge tant on na Saint-Denis donc beaucoup de gens mais no relias mais nini bino wenge botikeli ba quartier la teba donda na mboro ngabia ya solo n'intosani on mais biso peto photo créer vous comprenez bon premier été tout bandi ngabi ngala salo kwa bangote parce que bango ba na système boye ka bokutani ngape na yemba na kingani ngala beta na quartier la tenga ba yeba kutani bazo yemba bien te bazo respecter gamme te ngana eza kombo na c'est ma carrière bato na yemba na bango fona guider bango avant to beta conseil faut tout ça la répétition ti omoni le lopé d'ici là kalaté to ça la 10e anniversaire ya Poussana to vanda et puis batupe bazotu nanga email pourquoi ezaka pas jongate to epsi bango 10e anniversaire si pas Bataclan tozo lukaba sali ya bien ya minene o ya pe renommé wenge Poussana to vanda to bravo président Emile il y a déjà Bataclan et ça déjà place o vraiment et ils avons ma salle mythique et ça salle mythique surtout Bataclan parce que nanina se référer tant au betara premier concert na biso ya wenge BCBG même premier voyage nangai tant na yena wenge BCB wenge musique BCBG 4x4 na poto ça la liboso na beta na Paris et qui Bataclan donc ça d'abord ça historique pour nangai voilà ça vraiment historique mais le quoi quand bêtise solo ya concert ya réconciliation na moi mukie kaka na voix vraiment incite sur bango ya solo vraiment ozwaka somo wana o sombela ba mapango wana na yusuvi na tanga somo o ozwaka et pas président Félix vina nga prouvé je me pas étaler ça oui et puis babilo kana tout wana pour 200 000 les ébélés papa boya bomanga pamba donc exactement tout ça nous sala donc ba ibara ke 10e anniversaire ya onye Poussana to vanda to zala mais au moins lisolo oyo tango bandaki yango ebele ya bandeko na yo ya ba musicien na Kinshasa ba banda ko boya idéologie ba finga nga ebele ba finga yo ba finga ba Emilia ngai bango ba betaka place mo a cause neka 100 € et puis solantaba donc orobima kuno rapene lamba solantaba mais lelo je rends grâce à Dieu et puis nazo ko remercier encore Djonga Okula oui que combo ya Djonga ezaki Djonga Okula mais lelo Djonga est comme référence lelo ba Djonga boni et salami sima Djonga voilà faut comprendre ba Djonga boni et salami sima Djonga donc pour na lobaka ke na musique ça la monnaie tout ça la mukeza la raté tant vous a émerger ngala betara rigen 6 fois par mois mais bateau ba finga biso wana même na Kinshasa pour beta tant concert mais parmi bateau wana pe ba banda finga misusu ba ya poto ba intégra pe papa ya on dit donc to musique tant baloba ko poto cimetière ya ba musicien non poto cimetière ba musicien na bateau yo ba yebi na bangote nga dans artiste musicien donc na yebelo ni na zo sala wenge Poussana to vanda to zaipeka te to suki ka pa Djonga wenge Poussana to vanda et ke ba Suède ke ba Autriche ke ba Allemagne ke ba Belgique plusieurs fois ba Suisse et Tamboli et lelo projet na biso zali Kinshasa
Vous comprenez? Oui. Donc d'ici là, Kinshasa, Lubumbashi. Donc, orchestre, et où t'as Kinshasa, et Robeta na Poto. Et cette fois-ci, orchestre à Poto, et Beta na Kinshasa. Ah, mais. Vous comprenez? Et puis on a Baoki Maté. Oui. On a Baoki Maté. Ah ouais. On a Baoki Maté. Pour orchestre, c'est outil Poto et qui Beta na Kinshasa. Donc Baoki Maté, papa. Donc et puis nabi que batwa sala ngoto bi que bande ko na biso ya ba grand frère na biso ya El Paris Marie-Paul sala ngo et puis na bande ko na biso académie ba sala ngo mais c'est quoi académie pourquoi parce que bazek na problème à leadership vous comprenez mais biso ngamo na za leader ça eloko nga na o memande ba leki toki to sali donc bafaya basket pe basa la contribution mais papa les aku bafaya baza parmi bateau tant soupe toro so pe Rigen tout suite tant soupe Junior Louere oui na délégation ngé pour santo fanda o ba yepé ko tia poa na Kinshasa ndenge zakake bo bozui papimbo mamoro bozui bande comme sous na Kinshasa kuna o ba journaliste ba yepé ko agrémater soirée à na poto pour ni biso pe to sala ba faya ba Rigen ba Junior Louere Patrick Massidi Patrick Massidi ozupe na ni ndeko na biso mususu migeniema ba yepe ba grimater pe soirée ba zongi pe caché na bango pe ali bo futel bango pe billet nenga ezalaka pourquoi pas donc nabi ke nzambe na bolingo na ye akokisango nzambe na bolingo na ye akokisango avant tokota na ba page noire parce que ezali solo o vraiment tokoka kotika boyete mais na moi mukuse kaka et mais l'ISP pour moi la question on a diminué voix parce que tom suyoko aussi voix et mais l'ISP na parcours na ye na carrière na ye abima pe na basi ya ba musicien ou na sima musique abima pe na basi ya bato kobima tam suna mwasi ya mutu moni tout ça parfait oui vous comprenez moi je suis pas roya oye biso te que tant obima na ote na bima na mutu ngani ke mais to ke na biso ka ako sa yote oui oya oye ba preka ki non oh mon fille wana asa ki pe mo sa intel aussi mbi mutu regarder vous comprenez mais to Eza mabé parce que déjà dans la Bible la femme d'autrui eza eloko mala monter donc mais tout ça parfait tout ça parfait Emile Alias Demingongo sur ces plateaux mesdames et messieurs là je saute à pieds joints sur l'occasion pour dire un merci lourd de sens et plein de reconnaissance à Faya Basket et sans oublier qui est le responsable de cette chaîne boss autrement dit mon vieux Guy Basket Bambo Tenayo Pebisiko Zali ya Roger Kinkani Bambo Tenayo Sandra concept Yolo Yolo Concept Bambo Tenayo Bisika Ozali centralisation de Paris la seule et l'unique centralisation de Paris qui déjà rendez-vous à Bataclan pour na 10 ans il y a Emile Alias ou soit ya Wenge Poussanato Vanda Sergino Munzi la BCBG Yabino Yango sur ces plateaux Emile Alias mon vieux la Genève Matonti barbe argentée depuis quelque part il y a Théo Massamba Bambo Tenayo aussi à Alain Dynamo, l'homme aux surprises agréables, Bogart, Tina Poche, Yamama Gianni Samba, sans oublier le président Spero Soleil, Yamama Gisèle Matota. Emile Alias, page noire, BCBG, le papa chéri, Kolila Ezo Rosilate. Mais avant d'abord, to beta mama solo oyaliwa, to ngai d'abord to yeba, ce qui yope oyebaki, Madame Nicole Longondo. Mais oui, comment c'est Oyazaï Bongo, maman, il y a fait Océane, Oatiki Bisso. Ouais, mais tant que j'ai un moment où on a musique avec CBG 4x4, comment on a ma Nicole T? Ma Nicole, sa maman la Bisso, c'est une sœur, donc tu as petite sœur, et puis tu as une grande sœur na château Johanna maman Longondo na grand si grand frère na peut oncle na bien grand frère na ya mobali Longondo na bossende kombo na ya prénom na donc ça fait tellement mal parce que nani
et ça qui à partir il y a tant tout ça l'album Titanic. Oui. Tant Jibazo le Lanzembo il y a Burkina Faso. Nicole Longondo. Makuti Nairobi ba kolela Makuti yo. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, surtout dans le moment où jour surtout dans les Cambodgiens qui déjà tous les lycées gagnent pas Sicile dans le oui. Toujours les Zulema pas si pesa aussi là dans le Océane, ça fait mal. Océane, c'est notre fille à nous. Oui, oui. C'est ça. Triste parce que a kufeli nièce na yo bien élevé na ye. Déjà le long a kufeli nièce na ngai. Donc et c'est ngwezate. Donc tout ça vraiment na mawa. Les gens peuvent parler au nyos bazolo bana bango. Oui. Mais la minute to consoler, to ko se compatir ndena ndeko ya kufeli. Oli to karaba blabla. Kutu boye. Oh ba sala ki boye. Surtout bino nazo lelela mingi bino. Ba chroniqueur, ba journaliste, oui. C'est pas n'habiter à tabalobi internet en gros. Donc batumsu ba comment confirmer li kam logo net donc azalaki wana ti salami ya monaki. Moi je peux pas venir na interpréter ou bien na interpeller ou bien na loba elo moko boye oyo na vivre té. Mais yo aussi mbaki cité au confirmé awa ya bateau basimba bakisi o bana bakisi au vivant yango Emilia na confirmé est-ce que na tangi koma mutu non ekasi au betika likolo na betika likolo o yemo ayebi ayebi oso comprendre oui yi ba komba boni biso ozu na vie na biso donc c'est plutôt kenda ba Canada accident bo salbe na 4 tonneaux pou oui obimi saint sauf. Vous comprenez? Et ça, ils arrivent à blom so vendu pétam sous kato na ba maison merouana. Au senti pena que ozo lobama ki les obimeno mnoko tali o tima peka bo nzoto ya rupola. Ozo comprendre? Oh, je te dis, ozo comprendre. Tokuta na bangamsu on peut pas venir ici to banda koloba nyonso tout. Tokuta na bitumba o vanda kata ndaku na 2h du matin mutu pe ayo o yebiye. O bundi na épée. Le bien on a tant pour quelle répétition boy a commencé à mettre so kima to yebi to temps a commenter so ça na nzambete en tout cas biso surtout na carrière on na sali na waunge so na gina nzambete menazate na et puis na rali pas ça na boti pe bon pas ça maman nga boti on pas ça des fois oui donc ngai quoi remekate donc ba échouera na bango kaka oh tout ayaka a échouera parce que naza nzambe Osana Nzambe, mais là, tout le monde peut, tout aussi, ça vraiment, tout le monde na souka, mais jamais tout aussi sa émission, oh, sans tomber tali solo, il y a Maître Hig. Maître Hig, mesdames et messieurs, c'est une piste qui est déjà dans le marché. Alors, signé Emile Alias, nazo recommandé bino déjà beaucoup dans la plateforme et artiste, beaucoup dans l'ango. En fait, les Anzembo mon condé déjà boutique dans la mémoire, ba souvenir, il y a ba libération, il y a ba effet placebo. Donc, ngai nazo recommandé bino vraiment, Bokende Boyoka. Maître Hig, Eric Mupompa, planche habillée, Kende, Yoka Yango, et puis Orosepela, l'oncle privé de Kélia, Mami, Véronique, Topesio vraiment bamboté. Emile Alias, l'isolo ni ne betami, Nakati Anzembo, Maître Hig, pour battre déjà, Bazwa, Gou ya Rokende Holandango. Ouais, surtout dans Maître Hig, na osenga pena, ndeko nyosu balingaka de la bonne musique, to se référer mingi plus na papa de fin, papa Noël. Oui. Papa Noël et OK Jazz. Ah ouais. Donc so yoki, même na style na façon na embeli, ba musuku ba tout na memelia. Pourquoi depuis kala no ba oyemba boyete? En tout cas ba kende Zanzembo, moi si aolele ra Maître Hig. Donc il ça Maître Hig donc vraiment bayo kango ezana be sanité ils appellent nze momoro oyo
ceux qui pena yoki au senti pena qui to se référer na ba moi oyoka mo le roi malage mo le roi la Joski qui ambuguta mo yoki pena le roi la ba vieux penda ba sala ba ma na ndenge ya solo penda quoi. Merci beaucoup, Emile Elias. Déjà, tu as commis vraiment Nasuka. Mais n'habité ceux qui auront ça la moins résumé, ya Moukié, ya ma solo au Tobeti, parce que Tobeti introduction comment au banda qui musique qui au rappelé Batuke, yo aux amwana Zando déjà, au Pesaki ba maman nyoso, ya Zando Mbote, et déjà na Lille, Tobosani était président d'homme na Lille, maman Tete Kwangu Malewa, Bambote na yo. Pesi Toussaint Lissoyi, na Lille, wana Pekaka, na Pesi Joe la bossane comme le c'est un gardien et puis na Coco Ngandou, bonne guérison à toi et puis bonne guérison à toi Coco et puis bon rétablissement na Pierre Mundele puis que bossane était awa tout ça tellement na bande ko belé maître Iggy Moko, c'est un grand mécène aussi maître Iggy c'est un avocat, oui, un grand mécène à Lingaka comme na mutale laté donc ça pena ndeko oyo pasi ya mutu alingaka mutale laté donc batu tout vraiment maître Iggy na saluer yo nzamba pesoka motemo zanango vraiment et puis tout ça n'était Dadi Mombenga loboko à droite Aleki Sala Didier Manaja ozui bandeko nyos tout oyo balingaka wenge pusana to vanda jonga okula et puis nde tozali awa tozala concert moko to robeta le 24 ou le 26 na Rotterdam donc bana Rotterdam boy bara ki Emile Elias Azoya maître Ligo Jenny to bosanité évangéliste Lando modengeni côté wana Alino Moke vraiment bobongisa diama solo beaucoup le balubilele côté wana nyos tuboy barake bana Belgique bana Allemagne bana Rota Amsterdam partout boy barake pour la première fois Emile Elias na katia il y a Rotterdam dans en Hollande bo tiabiso maboko et vous allez plaisir à trop. Et puis chaque dimanche, dimanche toujours chez Djonga Okula. Et puis semaine, on a des tourbettes samedi, dimanche. Donc on a des samedis sur 4. Ah ouais. Mais tous les 4 dimanches, on a pas à Djonga Okula. Et on a aussi bango ok. On a bête 6 fois dans mois. Donc attends mon kilbino bozoloba. Mais biso toujours persévérer, toujours percer toujours. Bobo Sanate 10e anniversaire ya onge pusana to vanda to la bongo na Bataclan donc wana ils a bien signé to lobana nuté to pese la bino à solo sima donc Saina de crâne je te salue Marco Moussassa Carlos Kalala Lopez Bobozo bana London Kalaptepe Emile Elias Nakata London to bosana wana to bosala ouais donc bana Londres Kalate wenge pusana to vanda pe nakata London donc plaisir à trop que Dieu vous bénisse. Merci. Na Londres Tomoni Bongo Joël Kanda Lux le luxe a un nom Bambote Nayo aussi toujours en Angleterre Namboka et Lead na Moni Bongo Joël la beauté numérique restaurant La Katangaise et Naibi Kebino Pe Boroya Boro rejoindre Londres pour que to festoyer ensemble Nabino na événement il y a Nokolias autrement dit Emile Elias et c'était vraiment un réel plaisir. Emile Elias Soki Arobaki Césali Alain Bass na bosandité Alain Bass et puis Pichen na pesi bino mbote donc puis na bosandité lek nanga parfait na chevelu la ri parfait pe na pesi parfait mwanga na pesi pe mbote zamba bomba biso kaka ndenge ezalaka. Merci beaucoup, merci à celui qu'on appelle Thierry Kassa 206 Esprit de vie depuis Genève. Merci Koya Gobeli Chaba parent Yarej Andy Louawa un enfant pas comme les autres Bambo Tenabino centralisation de Paris et puis Otobenga Bongo Patience Mukendi de longues jambes Luki Passeport Olingi Masolo ya titre de séjour Mona Luki Passeport VS Vieux Songa ya mama Bangala Lydia Bangala Bambote Nabino d'ici là portez-vous bien n'habitez Emile Elias moi lilo baya suka ezali comme ça to kabwana nayo misonde comme makana ambara di choix
devant biloko ebele ya kitoko kasi motema ndeke okata likambo na shwa inike maboko na ye bana mapasa ata bakokani na nzoto mpe na bilongi me bakozala jamais na ressemblance ya baprante na maboko. Séparés d'amour, les plus beaux de tous les hommes, depuis Adam sur terre, nanuna monate, oya kokani toaleki, igen pulusi, Maître Ik. Donc, Maître Ik, c'est vraiment une très belle rumba, vraiment, et puis d'ici là, dissipé, Borozoapé, numéro bas chinois. Ah ouais? Numéro bas chinois. Pour bas chinois, Keba Sola, t'as 43. Sozu 43 orao et Kouroté. Donc il faut 45 ou 44. Donc le numéro chinois est l'autorité morale Alain Boïka de Bosanité Bruno Lobby Cambon propre na kati ya Chicago. Donc d'ici là Torozane pe na Kinshasa Jadoka Bamba le grand mannequin ban Afrique du Sud na Bosanaki. Donc Kalaté Emile Elias na kati Afrique du Sud Tucson de Holo Boy Barake, Emile Elias Azoya. Alors, Kamutombo. Merci. Merci na Prince Diki, garçon aérien depuis États-Unis, Tobo Santé na Melbourne, Kuna Tozabongo na Australie. Merci na yo, Docteur Fanfan Pierrette Nkoko Kimbondo, Bambote na yo. Mesdames et messieurs, c'était bien là, Emile Elias sur notre plateau. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Au revoir.